O komelanga kutupe numéro na openza komelanga. Na meki ko benga depuis kala na ozwa yo te. Ozwa ngate ya. Bazoba, to eto kuta. Kofinga te, Sangani. kofinga te. Azofinga te, ya ofinga te, aloba kaka, azota. Na ofinga te, to ena poto to sangani. Na ana 2000, na le 13 juin 2000, mwana poto akala. Ya kala. Il va ta koufi na 2015. Il va ta koufi na 2015. Siko bino, boba no finga Angel. Angel ango bo mone camarade na bino. Na ebisu yo. Bibembe na bino. Mama kofinga te, mama ba kofinga te. Bembeza eloko te, bembeza eloko eza kofinga te. Bango bafinga bali. Bembeza bali te. Bembeza ka ebembe. Keni limbi sanga. Conseil ni ko pesa pa ya bande ko na biso parce que boyebi ke bande ko na biso to bi mo ba. Conseil na pesa bango. O ba ye petit café te ba on se ba impoli, ba on se tout est. Non quoi bana. Conseil na pesa to se respecter. C'est tout. To se respecter ko? Ken piana omoni Frank Stemai. Abala nièce nanga. Voilà c'est tout. Orneli Muluza de mwasi ya nani balandele kina bino lelo motema na nge suki ta na mona ba ofingo Apinga makashaki juso kaka babuke na beti bango sike sala kapasi ba vérité na bango nenga bando teka bango ngana Frank Stemai abala nièce nanga Tozaka Chilelo na Lubuzi numéro 14. Kaka wana, kota ba mupunzi. Gileni mupunzi azalaka, webi ba mupunzi. Timotana na. Ba mupunzi ba na numéro 11, biso za numéro 14. Gileni azawa, Gileni mupunzi. Gileni tozaka na ye. Ah, okay. Na yaki pe na matanga ya Popol, na kitepe kishasa na matanga ya Odette. Ya Odette kufa na oka ki Odette kufa na oka. OK, mais tozo on a sujet parce que on a sujet. Tozo on a sujet, no kwa bana, to se respecter. To se respecter, pardon hein. Pardon, to se respecter. Omoni motema nanga esuki nde ba ofinga. Na otuna bino question mo boye boza basi boza na kati. Comment expliquer bande kona biso basi bino bo ba basi ba finga ka pela banzuta basi. Est-ce que olino koloba parce que so tali bamboka mususu ba bloko zo sa na RDC l'état de choses ta décision mo côté mais tout monde qui nani oyo Christian Musemba biki ba oskanga ba TikTok parce que pona ma finga oyo. Est-ce que oloba nini pona bande kona biso ba finga pela bino ba zo finga banzoto o pe ya basi. Na oyoka mawa na oyoka eza en sens nini fali asali na eloko moko ya mabe te apesi bango chance tango yo poto luka pe na nzela na yo Merci. bomoni tango yo poto luka pe na nzela na yo otala na tika bana na tika boye famille nanga mais fali amemi ngambu bakoma finga fali pour rien ozomona et puis ozomona ke banango nyonso baka na maltraitance mukanda pe ezate triste So mukanda ezate momona manike afinga te ane eloko a changer Angel na vie na ete. Merci. So yoki nga be na oka na pema parce que trop c'est trop. Ken ye wana yake atie makambo na mesa ta azu mukanda. Siko bango. Abengisi na famille na yemo bimba. Abengisi na famille. Siko bango. Baza wapi? Bazui pena Angel ba. Kaka na mwa kikuku moko neti selili moko bo esika mikanga kuna fingela ka batu. Kaka na tsa ole yeso ameli. Anji yoka omoni ba osaka na poto ya ba Paris wana. Soke zalaki na Angleterre ya na ko futelo mbongo na ba jama. Et voilà. Ba jama ba ko silisa yo. Olali pa pongi olamuki te. Basaka naka nga question na tuni no question question a tuni bino na ndenge basala ba bêtise wana l'état na biso ba jouer décision est-ce que l'état décision jouer ça bien ou bien ça bien l'état une décision oyo ekokisa makanango te
Ok. L'État décision nini ngai. Makizembeza répondre nan pardon. L'État a eu décision oyo ekokisamaka nango te. Parce que tolai tolamuki tomoni mususu wana soki sigoleni soki eloko nini ye pa fingi Mama Denise. Wow. Ça veut dire que décision na bango bazui ekokisamaka te. Décision eza nini ezaka ndenge na vandi bonde na oki kanda ba fingi Angel. Voilà. Afingi te. Non, finga te mais na cheli ombongo na charge. Ok. Na cheli ombongo na charge oyeba te uti wapi. Na lobi ke nazala na Newcastle. Na cheli osko mbongo na charge. Oako boma yo oyebe te. Oyeba te. Parce que tolembi noko abana tolembi. Mutu mo atelemi pena ofinga Angel. Lobana. Omani motema lange suki. Motema lange ko suka ti na ba o bazaka na Paris. Omani bato bazaka na Paris. Tosi sabango. Bona bata Paris pe bako silika pe makambo bato so bazo sepela na motema mafinga. Oh no. Tosi sana bango. Na bombe eloki na ngai te. Omani elongi na ngai yango wana. Tosi sana bango. Ovandi boye, olamuki na tongo fongoli kamera na yo, obanyo finga Angel. Ovandi na batongo. Na lobi bien que famille Muluza, Lubuzi numéro 14 bis. Na bomba mite. Ok. Na bomba mite. Merci beaucoup Kitisanga. Ok, merci. Komelanga ndeko onde ba famille na nga penza famille na nga na babanda lungwa wana. Bokitisanga. Ngana fali balabala moko. Balabala voilà. Ngana ba mengato balabala moko. Bakamenati mbola. Bakamenati mbola bango nyonso. Ken Pierre Boni. Autour de Batama. Bokitisanga. Nakiti Mama Zela. Ok, merci Zela, merci. Merci. Ok. En tout cas, on va se soubattre. T'es bolim sangan, ndeko bomati. Ah, bolim sangan, on va s'appeler parce que ngana on s'appelle là, il faut que ok. Maxime 2 minutes, 15 3 minutes après Figaro tu continues pour toute émission. Ah, Debanza. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci quand on m'a dit ça biso. Mais il faut ébaquer. Ba faute on surtout ezala la faute ya ba mama mususu kwa makambo basala na ba foyer ya bato. Bonjour mon frère, ça va? Bon matisa na tonto oyo aloba nanu. Ya zo finga. Nani kama finga tinga pardon. Kombo a compte na ni ko make de mbanzo sa émission. Ba fait non ninga ablu wate. Ndeta ba mbande ba sona biso na Debanza. Tozo se baka so ken na lobby, maman je na lobby. En plus to clôturer na biso. Bato matana bango te ça émission moulai déjà. Debanza. Merci. Okaka histoire ya manike wana ebimaka kena mama moko azala sala epa ya père na bango nde mama na musala azwizemi ndezemi yango ezalaka ya manike. Donc mais oui hein. Histoire ya kobotama ne yango wana baza même histoire na Karine non babotama na même histoire na Jaël Chopé Zela Jaël Chopé bazaka bato ya genre moko bazaka bato babotama na histoire moko basala pe makambo ka nde moko donc ngana kati. Ok, merci Ken, merci. Ngape na loba bolobaki ngape na ade. Loba. Omoni sikoyo baza ba enfant modi ya solo po même manike omoni li solo oyo ke na beti makizembe 2 minutes li solo ke na beti ya manike babota ye na mwana musala yaya yango banda ko okela mama na bango soni fi moko muta betela kinga ngo avant-hier ona ebisi bino na oyo eza lokola pe ya nani ya Jaël Show babetela ngake Jaël Show mama na ya sinzola nde grande sœur na ye kaka ndenge oyibaka na mobala grande sœur na ozeme koti nde babota Jaël Show makizeme pardon deux amakamba ale ya Karine mokonzi pe mama na ya zalaka mwana musala asali
tout ye abalo sala tout ye fa boto la bokonzi soki pe na libala mama na bango nde babota ka Karine mokonzi. Merci ba. On a te bango tout ya solo yango on ka bana nyoso babota mana nzela ya ekobo ya modèle wana bana nde bafuta ka bakarma baza bana moko ya bakarma yango mona ka bali bakaye ba finga ka sans cesse. OK, na kitio kasi. Merci beaucoup. Bon comprendre allemand, bon comprendre siko nini provenance na bango. Okay. Nakitio, merci, bye bye. Bye, Nakitio. Merci. Pardon, bad. Figaro, c'est Figaro. Faut un micro. Iya na fongoli siko na ebisio ometa makambo. Mathieu Lingawana tout ça émission pour makambo ya banini parce que to ngato to indiquer masiko batu ba ser na bisuni ba ina mikili ba lobo sa ya bende bino so bozi boyi ke mutaibi secret ngani boyi to yulu ba bon omoni ngana bandana no premièrement na bato o apesa bango ba information you feed somebody with information now ceux qui battent les bino bosa ndenge ya contrôler bango so mona ba information c'est les caractères ata ba manike wana ata ba Jaël show bango no soto wana baza bango ka ba même primage so mona bazo ka information na ba source ta bazo information ba simbi mukolo yo be bana bango bazo matière yo pese bango ba lokele on contre directement OK so mona donc il y a un problème na nga penza te boza ngo pe ja média muto lingaza na visibilité muto soto lingaka ba mona ya c'est loko moko boy. Alors, parce que comme déjà, bateau de temps ba comme na bango ba bateau moko ba incontrôlable. To contrôler bango jamais na média. To yebi ba vie privée na bango, to yebi ba papa na bana ba maman na bango, mais échange na ngo loroté. So muta finga moboti oya ye moko, bongo yo moko no journaliste, ye moko no muta yebi na balabala. Ah ça non ni. On respecte oté. Vraiment. To dit na bango modèle wana déjà, mais ce sopana déjà, to ke na bango modèle wana chez sauter. Pour l'État, tout pour Christophe Osembalobi qui fait pas compris TikTok, pour exemple TikTok, YouTube, pour la finga. On va place wana. Place wana pour ngai déjà et ça na sens mon côté. Bota la média libana ndeni ba critique ka ba président, ba présidente. Maman ba George Bush mabanga ba sapato en pleine comment on appelle ça conférence de presse. Ozomona. Siko bana basi mama Congo wana ba finga wana. Pourquoi pas bazo le même plaisir même mesure ndeni bazo la GL show. Dans un avantage dans des avantages na République en. Que ça bo c'est mérite de respecter na musala sala kana place wa tele wana mais que non pe na XPT pas même ça peut makamususu. OK. Pour question monsieur Zali na ndenge bato bazo finga mama parce que président na ta Mobutu so fingi mo c'est ya président il a difficile on va abandonner yo mais bato pe na bazo finga mama pe na tu peux y appeler ce téléphone finga pe mama au urbain place est-ce que et là on pense à la pona bato parce que poto on a poto pe na poto France Zali so qui bamde pe batala ka ça n'est pas pour le na monique bamde pe batala pe kaya mu soki kana oza na pe bien de mwindu pe akoso ba ki pa ba on te mais ba on lo ki baza poto parce que ba ko sa ba lo te et décision ni au moni l'état congolais fazo pona bande kona biso oyo bazo finga moi c'est président Membanza eloko liboso na loba bazo finga po bana poto parce que na Kinshasa banga ba finga bongo eloko liboso no yango wana bazo chance bana bazana libanda na poto to finga basa biso lo moti premièrement deuxièmement nata la peine on habité éducation to tona ba famille na biso. Moi je ne pense pas que non ngana telemika boye ata bona linga tisekedi te na matana TV na place oyo bana na ngaba bokilo na ngaba famille na ngaba tala ba telemi ando tala nga papa mobimba boye na bando pesa ba password moko boye o mama lobanso na ko même pas ko prononcer ngata na nga moko parce que banano ndeni na prononcer ngona ndo finga ngo place bato bazé belé na media bato na biso éducation éducation to utama ndako na biso yango wana nde refléta auto sala na libanda c'est ça pour ngai en tout cas bon basa na conscience ba ke no basa na conscience ba ke no mukonzi azalaka attaque to ba bantu premièrement batu mwindu na mboka na biso batela biso moi respect tout le monde sans respect en tout cas to vivre na biso malamu ti. Merci Figaro pesa donc le nombre comme ça kata live. Yeah, en tout cas, mbote nange belé na l'ex-team na pesi mbote na maître Jimmy Seigneur, maître Martin Kila,
donc baoto balingaka basena basenti nyonso to batala biso bamibara mo place bazali donc tokutana lisusu kala mingi te. Merci en tout cas bandeko bino tutu bolandi bito bomati bozaki bele na en tout cas mwana matino zalaki te obike mais mission on ezaki mission moko en tout cas na ndenge ki pende izate oboye kinaki boye mbala sima surtout ça l'émission na ko yamba bino mbalo en tout cas mwana matino zalaki en tout cas en vers sur le anglais mais na ebike tozana matanga awa na kati ya London City sur la PCBisio nini programme pour la matanga to pese to ta na pa yo moko fi na ngai Roger de papa yo na kati ya London na is the ball la vie na ngana kata kini kuna Simon Mo na London City Roger Kimbembi nani suswa fefele la mkonza San Salvador na kata London City vie na ngai vieux trésor mon sens vieux trésor monter mon sens na kata London City na Marina Santos la Gauloise na Paris mbote na yo na Gabi mbote mwana muzomba bino no stubo na biso yo mo Figaro na Alex Tima merci beaucoup pour na bino stubo la biso to merci Ken et na merci c'est na biso bako merci Angé Makizembe bino stubo la na c'est na biso bozo fingana o après ça roleka après ça droit de réponse à parce que ça panel a montenu surtout merci beaucoup mais nabi que concert à Londres ils allaient toujours à tête dans matanga mais pour continuer que somba ba billet auto arena le 24 le 25 concert wana to faire ça bino ba information en tout cas dans information dans mon côté que o beta mais pour continuer que somba billet parce que concert wana ils a assuré parce que nabi que producteur wa kufi a mutomoko azaki professionnel mais en tout cas tu regrettes de perdre de producteur mon nene ndena boye émission na salle parce que na boye ko le blema mwana o mnengi ya kufili boyebi ke fait na biso pe auto de kana émission bande ko na biso ni bolobaka ba polémique botika ba polémique na ba panel so muta kufi boza respect na muwei po mutu moko kotika libanga na mokili oyo akozala te ezanga inde ko na bino depuis no urgent 3 international